Bonjour peuple congolais, voilà. Hier, parlant avec les amis au Congo, je me suis décidé de faire un travail d'inspecteur pour voir d'où venaient les produits qu'Olive Lembe a ramenés au Congo. Et si vous allez sur leur site internet, vous allez trouver cette adresse ici, Five Micro House, Brown and Burke Limited. Voilà, ça c'est un quartier résidentiel. Ça c'est la maison de quelqu'un. Quand on voit ici, c'est vraiment un quartier résidentiel. On voit les maisons et consorts. Nous sommes non loin de l'aéroport de quoi encore de Londres. Voilà que le Congo a une ambassade ici. On pouvait même dépêcher les gens de l'ambassade pour venir, ne fût-ce que vérifier qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie ici. Sur leur website, ils ont mis des jolis buildings, comme quoi ils sont à Stockley Park. Non, ils ne sont pas là, ils sont ici dans un quartier résidentiel. C'est la maison de quelqu'un et ce sont les Indiens qui sont derrière. C'est quelqu'un qui opère à partir de sa maison. Et le matin, il a refusé de nous parce que nous sommes à Londres. Ça, ce sont les taxis de Londres, vous voyez. Et ça, c'est l'avenue. Vous trouvez cette avenue ici sur son website. Donc, c'est un faux produit. Et c'est un produit qu'on doit enlever du marché. Moi, je demande à ce que le ministère, c'est pas moi, de la sécurité intérieure, je ne sais pas comment on appelle ça au Congo, ils doivent dépêcher quelqu'un ici pour maintenant voir ces gens. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des criminels, ce sont des Indiens. Le matin, demain matin, je vais chercher à fermer leur visage. Le produit que Olive Lembe a ramené sur le marché congolais, c'est un poison. On doit l'enlever dès maintenant. Voilà la maison où se trouve Burke et consorts. C'est ça. Et là, sont les voisins là. C'est un quartier résidentiel. Pour tout un chacun qui habite en Angleterre, voilà, venez, vous allez voir que non, c'est la maison de quelqu'un. C'est une adresse privée. Sur leur website, là, tout ce qu'ils ont mis comme building, ils ne sont pas là-bas. Ils ont posé de la paix à gauche, à droite. C'est déjà, ça sent trop mal. Et je demande à ce que l'ambassade du Congo puisse dépêcher des gens ici pour vérifier exactement ce qu'ils sont en train de vous dire. Et pour ce faire, en conclusion, je demande au gouvernement congolais, avec action immédiate, d'enlever ces produits sur le marché congolais. Donc, Olive Lembe n'est pas intouchable. On peut la traîner au tribunal. Et les criminels, de nous ramener des produits qui sont, c'est pas moi, fabriqués, c'est pas où, des faux produits. Sur leur website, ils ont mis des jolies histoires. Mais en soi, c'est ici où ils sont, dans cet immeuble ici. Voilà, chers amis, donc avec qui je suis dans un groupe, voilà le travail que je vous avais promis de faire, je l'ai fait. Et je les ai envoyé un email. Quand je vais rentrer à la maison, je vais acheter les emails s'ils m'ont répondu. Et le travail est fait, le produit il est faux, c'est du faux, usage du faux. Olive Lembe voudrait tuer le peuple congolais. Merci beaucoup et à très bientôt. Bandeko mbote na bino nyonso bino tomeza kolanda ngai toza kaka kobunda malembe na makambo mboka. Mbote na bino bandeko, nzambe apambola bino partout bozali. Baninga mususu kote musu peut-être baze utiko lamuka sikoyo. Bandeko boyoki ndeko ndenge yeba mene banquête na ye concernant produit oyo Olive Lembe akitisi na mboka na biso kuna na kini. Aza ko demander ba enlever produit wana mbala moko. Bandeko toluka ba solution biso nyonso. Nalobai na bino, je crois hier ou bien avant-hier, que solution ya mboka na biso actuellement eza na maboko ya Chilombo. Na prometaki bino que dorénavant na kosalela ye ba vidéo ya encouragement. Dans ce sens que soko za congolais yeba yango. Soki Chilombo ba bomi ye ou bien ba longoli ye pouvoir kozonga mbala mo pa ba Rwandais ba kozwa yango. Alors, moi je préfère que nous préférons que
Rwandais bakende totikala te na Tshilombo bongo biso na biso toyeba nini tokosala. Ndeko ba video tozosala surtout nga nazosala eza kolamusa Tshilombo na ndenge akosakana te, parce que bato oyo baza kuna epa na ye bazelaka ba video na nga na posa moko akosakana te. Bayebi ke ntango nalobaka c'est du sérieux. Alors Tshilombo babebisa ye kobebisa na ndenge makasi. Tshilombo aza envoûté au premier degré. Tshilombo batia ye esprit moko soki ale tondi tango okenda musala lai na ye. Alors esprit wana ezalaka ezali esprit ya sorcellerie. Moko esprit wana ebimaka ekenango. Mais pas ekendeke kuna soko yebi ke Tshilombo alingi ko se retrouver ezonga mbango. Eza neti ba sorcier bomonaka tango apesaka mwana na ye esprit wana eza na kati ya nzoto na ye. Mais omona lelo muso mona esprit wana bimi abandi kolela à se retrouver sur quoi comprendre. C'est ce qui se passe na vie ya Tshilombo. Tango Tshilombo banomaki ye avant Tshilombo akutana ba pasteur wana baposa basalaki imposition de main. Na bai na Tshilombo aya na Bruxelles Nzambe atilizanga puissamment na kosala imposition de main pona kobengana eloko wana oyo batiaki ye. Mais malheureusement lokolo ya tribalisme eza makasi bapréféraki bango na bango baluba. Alors que nga je suis clair dans mes propos. Nabai ke musali na Nzambe ya muluba azalaka te. Pe muluba à cause de musali na Nzambe te, je pèse mes mots. Ezate nazolo bango passer naza contre bango. Na kolakisema peut-être vidéo mona aliawa na salaka ngo avant entre 2016 ou bien 2017. Avant Tshilombo comme président na sala vidéo mona lobi muluba akoki kozala pasteur te. Natalaki muluba ninga vivaka, natali comportement muluba, natali orgueil na ye, natali ki traître na ye. Nabi non, oua koza musala Nzambe te. Mais eza insulte te. Lelo baluba bandiko menacer nga na bandenge nyonso, na bandi ba uti omona ndenge bazui basi ebele na mibali mibale na kamwe kutu. Ki pasteur Jacques bandiko boma bato, pasteur Jacques ba kono tinda bato bambaso, bien que na France mbaso ezate, abano tinda bato bambaso makambu ya kosakana te. Nalalaka na foyer na ndako wa mwasi moko boye nazana mwasi moko muluba mwasi na boyinga donc tango na yoki yango nanga mona na mona yango alilo biloko mususu mais batu nyonso ngai baonte melikambo te koza musala na Nzambe eza musala moko ya pasi koleka ba misala nyonso. Bandeko makambo ezo kobeba na ndenge ya mukete na RDC. Na mikolo oyo soki Tshilombo na baluba bakotelema te toko vivre na coup d'état. Boyoka ko makambo ngalobaka. Nani akendaki na parquet mais lundi so akendaki te na convocation o ba convokaki ye lundi. Eza regrettable ndeko bato telema basalaka te bayebila bango rien. Na convocation ba pesa qui est pour axe rendre na parquet général Matete. Oleba koma le 6 avril. Convocation ba tindila ye ba koma le 6 mars. Tala makambo ba ndiko ngai. Ko bato ndene. Convocation ba tindila ye ba koma le 6 mars. Et tant on télé on le 6 mars abi mais non le 6 mars c'est le cas. Non kenangate. Ana raison va naï. Mais Kamere a comprendre que na parquet général wana eza Tshilombo mutasali makambo na pa bakanga ye. Parce que azana ba dossier volumineux ndeko wana na bandi dossier mususu na yete so nazana ngo api mais to viva yango na tinja on pa mususu awa ezate. C'est vrai, na regretté, mais na comprendre te ndeni ezate.
Do bandeko aye koyeba ke Chilombo mutazo sala ndenge wana comportement Chilombo est changé. Ndeko tango aye ko remarquer que changé moyen za na contact na Chilombo ezate po Chilombo pe bani ko akimimba ko yebisa Kabila. Ayebisa Kabila ke non na moni muto yo azo préparer le moment. Comportement n'est vraiment changé. Tala. Avocat na ngai amoni ba dossier na zana ngokuna ya ba dossier mo mabe. Bakoy pe ko simbanga na kepe boloko. Alors bandeko zana tala boyele musu na omone loko ngo oui. Boyebi dossier obino nyonso. Dossier mbomo ya kamere bakangi na bacave na ye privé na kati ya Bukavu. Alors semble-t-il que za bato na ye moko de babinisi secret bato bamoni s'enrichir azopesa bango te. Voilà. Donc eza mawa mingi na kotala makambo ya boye ezosalema na mboka Kongo alors que population ezosouffrir. Nani oyo eza makambo ya nani mbongo bakangi yango na Bukavu na cave privé ya kamere kuna na Bukavu. Bandeko na banzi dossier oyo boyebi yango eza dossier moko teke boyebi te biloko ese bima donc bato neti bakamere bakoma ba millionnaire so ba milliardaire pe na yebi te bakoma bato wa mbongo tala ebela mbongo bozi kono bomba yango peuple azo souffrir. Alors sikoyo bango balingi ko intimider Chilombo na bambongo ya mike ba 15 millions bambongo pampamba mais oyo balingi ba intimider Chilombo alors que ce que baby peko beba Kabila ba dossier zebele ya kimoyibi kamere ba dossier zebele ya kimoyibi. Alors et pas ya kendaki avocat na yebise ke te dans le dossier eza voluminaire bambongo moko boye eza ba côté kuna eza dossier bambongo moko boye oya chantier yo soki ya 100 jours en tout cas balibane basi ba sambi et bato muso na ba sambi il faut yo au comparaître. Alors tant amoni biloko ndio bamoni ke non nani tribunal ko mona ke fallait bazoyer même bâtir na résidence pour surveiller pour akimate pour dossier qui voluminaire. Alors biloko wana nyonso elekeli akimba on pa Kabila ko ibisa Kabila ke te en tout cas soki to sala nokité muto a retourner ba match Kabila pesa ke reposter Kabila longwe sikoyo pa ya vanda kana kingakati aye abani ko lala na GLM ba surveiller Chilombo qu'est-ce qui va se passer. Na yebisa kibino ke bango balongola Chilombo akoma ka kolala na ntsele po ba contrôler ye. Me bandeko kolala kolamuka ba video ya zotala azomona ke meno bazomona nga vrai zoba. Bazomona nga vrai zoba. Chers compatriotes, na minute oyo Chilombo akoki ko kanga Kabila. Mais il est le président. Na minute oyo Chilombo ko kanga Kamere. Akokanga Olive, akokanga bango tout na boy bona prison. En tout la siko siko goyani. C'est pour cela bandeko. Tolobi trop pour na Chilombo a occupé. Malheureusement, il a conclu un pacte avec le diable, mais ezalaki nani na été, ezalaki na makanisi na été, mais il a conclu le pacte là. C'est pour cela il est difficile, il y a difficile pour Abima. Il est difficile, il y a difficile pour l'inga peuple. Mais à ça la ba Macron, ba ça la ba Macron baza banani. Ba obi baza banzela wanati. Mais il travaille pour le peuple. Donc c'est vrai que il est difficile, il y a Bima. Mais tu vas continuer à être pessimiste été. Tu vas le wanati parce que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et pas dans le bateau qui parfois nous avons des impossibles. Mais pas un zambé possible à rater. La Bible est impossible à rater. Tout est possible. Bandeko, ce qui vraiment, tu l'envoies comme un niveau, alors bi abalo match, tu as gagné dans la TB baraka. Photo de la Simanaï. En tout cas, moment la photo de la Simanaï. Parce que tu as la Simanaï, il y a beaucoup qui partent jamais. Jamais. À moins que yo ose la Congolais le kuta au comprendre été. Parce que nous sommes babino boyi makabozi akobe banaka chakini. Yangona bomoni basali confinement na Gombe. Po yo kota na Gombe. Foza na badge.
Ce qui badge a été, faut au foot à 13 000 francs congolais. 13 000 francs congolais, je crois, ou bien 13 $. Je crois 13 000 francs congolais. Pour na yo, au côté de Gombe. Donc, Gombe, ban cercle ango, pour na bango, moko na kabila, par exemple, on a ba kamene bango nyonso, pour faire partir Chilombo. Oui, ça va faire partie de Chilombo. Bamoussou va recépela. Toko sepela. Ah, mais mboke ke pa banane. Ça va faire partie de Chilombo. Mboke ke pa banane. Yangono mouni ba osalaka ye. Ba contacter ba Katangé. Ba Katangé ba inaye. Na tila kibine loko lobby, je crois. Na tila kibine loko lobby. O ba mona ki angote peut-être na ko po ozongi sila binango. Po eza nango kaka 1 minute hein. Eza encore 1 minute. Bako balobi fo bachaye ennemi na ba Katangé. Soki bachaye ennemi na ba Katangé, lukola baso bomaka ba conseiller o bazaba batu ya Kananga. Bako chaye conflit na batu Kananga. Tala baji bazo sala. Ba yebi déjà ki bachaye déjà conflit na biso nyonso, batu Équateur, banen tout ça. Siko ba lingi bachaye penza côté tout à conseil le côté. Alors, comme ça, tant on va le bisogno c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais ce que on a pas de échoué. Il faut qu'à Bila aïebake, bisoto yebi ke ya kosa ki Chilombo. Et que Chilombo aza congolais. Ce qui bitumbe bimi to la contre occupati, mais jamais to la contre occupant. Boyo kango hein, j'appelle aussi à toute la diaspora katangaise à se joindre à nous pour cette lutte noble. Félix Tshisekedi, chef de l'État, ne peut pas nous intimider. Et s'il veut nous exterminer, qu'il vienne nous tuer tous. Comme Félix Tshisekedi a de la haine contre les Katangais, qui l'ont donné à 95% le pouvoir, chasse tous les Katangais qui sont dans son gouvernement avant que les Katanga n'exigent la démission de tous les Katangais durant tout son mandat. Félix Tshisekedi veut les Katanga comme vaches laitières. Sans les Katangais, contrairement aux politiques de Léopoldé, Kasavubu et Mobutu. Nous félicitons la déclaration des élus du Haut-Katanga. Demandons à tous les élus du Katanga de se joindre à cet élan ainsi que toute la notabilité katangaise, y compris tous les Katangais, à une prise de conscience pour... Allo bandeko, ce qu'on a dit ba déclaration ya ndeko oyo. Ozomona keza ba ya Katumbi, Kamere na Bakabila. Parce que ceux qui botali Chilombo place ezali. Tozomona NT to yalingi a exterminer bandeko ne Bakatangé. Et loko na Chilombo za ngote. Mais bazo koti sango siko Bakatangé. Donc baluba bazala batumwa mayele bo banda déjà côté parce que baluba balingi Chilombo te. Biso ba oyo mutolingi Chilombo tozolo baka nyonso na Chilombo azo comprendre grâce na biso ba oyo mais eza grâce na baluba te. Parce que pour baluba ba fa na bango bazo mona pena mutu avandi likolo essence. Mais bazo belo côté. Chilombo avandi likolo essence, baluba bazo belo côté et le côté ba ko bomela bino mutu et comme regret et comme trop tard. Bande ko ngai. Chilombo aza capable a bebisa pe alobake ngana ganya na ngate. Alo tokende sikonde ngwana. Tokende ndengwana ko bino bo yiba ko le kangai. Tokende biso nyonso na ce pays na kufa pona ekolo. C'est pour cela que tinda toujours message pa ya Chilombo ke kowela pouvoir ya kozala présidente pona ekolo. Kowela ekolo te. Wela mboka Chilombo tala biso baya na yo to fandi na poto to kene kinte parce que ça kuna moi mes amis m'appellent mais mais on y a tout ça mais na ko ya ça kuna na ya ndeni nani ngabi oh mais ndeni bino yebiete
bandeko to meka ko réfléchir et loko moko et ça ma be mon peuple moluba azana motema bolingo pe mawate peuple moluba azana amour du projet te talaka banachi no pesa ni banaka kala bakanga bakona mais o makamunini bakanga bakona partout au monaka bakona bazana ekolo mususu te mais siko tandi ba osaka na bino petit oyo ali awawa Chilombo fo abanana ko kanga bango bonga ta la réaction dossier ya Chilo ya Kamere akanga ye akine prison toute la réaction Kabila pour ceux qui baza ko na prison to bimisa bango zate muto bimisa bango zate alors Kamere a comprendre que te Chilombo abandi ko changer comportement alors ceux qui Chilombo abandi ko changer comportement mais biso to kumisa ye a changer bien que azamo yibi mais ki moyibi na ye zali na mbora ye to ko arranger ko biso la biso ndenge na lobanya bino pona muzito babilanga muzito za moyibi tout ça mais di nabi lobilanga ki moyibi ya ba Kamere ba Katumbi tika ko lobilanga ya muzito soki muzito aki moyibi to ko traiter ngo après asa mwana mboka lobilanga ki moyibi ya di bino to ba commentaire na mona garçon moko ndeko moko cha commentaire abia pasta nani mama Olive bandaka la zane motema malamu tout ça ndeko ezala mbala suka soki na moni osusu okomi eloko ndengo wana oza pour Katumbi pour Kabila pour Kamere na mbala moko na bloqué mbala moko awa na nini nga na chaîne nga batu baza na droit côté oyo kaka bato baza contre Katumbi contre Kamere contre Bugera contre Kabila contre bango tuwana et contre Chilombo bango na ndemtu fwa lekaka aux autres commentaires soki na mika ko tanga na mika ko boyo pa eza balu banyo sauter mbala moko na supprimer mbala moko parce que ngape bato bazo zelanga na kini kuna mwana ki desate mwana ki desate peut-être bino boko kende pour ça ba faux combo mais ngaza faux combo te ngazo na ke à partir de l'aéroport pas aner basi ba yibisa ngango ba benga même na Liège en fait balu ba kuna ke songa na ke kuna mbala moko ba ko zwanga aner. Et voilà. Mais yote. Alors bandeko. Oyo mutoyo makaba na koloba akasi ke biso sepela kinango. Na ibite ya kanisa ke biso sepela kinango. Yo za congolais, oza ko parvenir pe koloba ke eza ya biso cash biso to sala kiambo biso. Donc ozo mona ko plaisir. Ah, ba ke oza mawa. Ozo ibate ke peuple azan otage. Chilombo azan otage. Yo zo koloba ke eza Kabila potas. Avec fierté hein. Mboka ko ezalaka na bango sino te soki un jour mboka ezwami ba mosusu ko tango tozo ya na kini yo za na Brazzaville posuto kuti yo na kini olu bakete nzambe na kaya candidat la biso FCC candidat bis Kamere za bato wala na bango tayi candidat la biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis. Candidat na biso ya FCC bis. Chadari bon, Chadari mususu, moi bitumbero bima, moi guerre, moi désordre. Félix Kimeza na mo. Donc Chadari avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayulu avait na bila kota kopa. Mais toi regarde la logique na suka. Na kota kopa. Non mais yo te ba résultat, yebisa biso. Na la tikali na kopa na biso FCC. Yebisa biso yo to. Na biso FCC cash. Pour FCC cash ya kopa na biso. FCC cash Kabila mutasala yango. FCC cash Kabila mutasala yango. Si je comprends bien, Chadari a légué Félix dans ma voix. Donc Kabila a contrôlé la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. Na kopi na CENI za kopa l'État congolais. Na la zotikala. Va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé à comme ça Félix président de la République. C'est un logique mais correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Sokyo Lingi, pour organiser une mission Moussoussou où on va parler de l'État congolais. Pour FCC Cash, coalition FCC Cash. Et à la Mokonzimoko, Joseph Kabila Kamangi, c'est lui le chef de la majorité. Donc Kabila c'est le créateur, Félix c'est la créature. Mouta créé Kopouana Kabila, Mouta créé Yango, a créé FCC Cash. Mouta créé Cash. Mouto a créé Cash, Joseph Kabila Kabange. Ndeko Félix, omoni ezana oni kama obomba te.
Batutu, yazo le on kacha Kinshasa. Ye azo le on kacha Kinshasa. Azamuto à FCC. C'est pour cela que Félix, vous n'êtes pas respecté. Mutu moko ako respecté azate. Ba petit oyo auto le baboué. Ako bengo présenté. Alors yo soki au niveau de l'accès président Kangaye tini la prison, autant la réaction Kabila na caméra. Il faut pas dire Kangaye boka na prison. Toute la réaction il y a Kabila na caméra. Parce que Batouana Chilombo ngai na zande kona yo na za congolais. Batouana bachaki au place wana pona ndenge malamu te. Batouana bachaki au place wana pona boka bola Kabila côté. Ndenge tala omoni sata ju babwaka ina se. Ba ange na eta balandaka ye. Atala ba omiso babe. Tango ya poi po atala bukuna so ko ya pa atala ba omiso babe. Ya omona satana so apesi na droite. Ayini yo ozo defa mbongo pa na yeko mais ayini yo ko zongi sa ko zongi sa ngo awa izakaliwa. Bandoki na ba satanisme ba mona wapasi ya. Batu no mona bandoki ba satanisme ba mona wapasi wala raté. Parce que ba c'est esclave. Et yope aux esclaves. Esclaves ya nani ya mutu moko bo wazani congolais. Bambongo wana soki yom tozo yibaka ngo bango bazate otongi ndako ya ko yiba na Kasai eza RDC. Otongi na Kini eza RDC. Mais tala ndenge Rwanda ekomi lelo yozo na Kinshasa tala Kini ndenge za salité tala Kigali. Ozo réponse yo moko. Donc ndeko Chilombo telema mwana mbala banga bitumba te telema tozono bana bakatange na ba mususu conflit bazo chabino na Chilombo so Chilombo telemi bolongola yango parce que ce n'est pas pour rien Katumbi avant de binokuna ce n'est pas pour rien que Katumbi avant de binokuna kamere yona bino banga kamere yona bino banga bazo sala nini bazo boma ba conseiller Chilombo pona nini pona atikala ye moko ba wolo ye après aller balongolier bazo tiene ba piège ya kimoyiba ba mbongo ayiba kiboye mais bango ba yibi belé c'est pour cela ngai naza contre yo Chilombo parce que au salaki babakamwana mais je te condamne pas atake musala nzambe je te condamne pas mais naza contre yo mais eloko nga na lingi yo na osenga pa na yo telema ko sauver RDC et ça na boko na yo pour ko sauver RDC ça na boko fa yuluté et ça na boko na yo po yo nto vandi wana monde ati ba yibi ko za président même za président même ba yibi za président alors banda se ko poser ba acte kanga na petit wana total la réaction tant on va boire la prison réaction zate zo ko kamel kanga boire na justice et boire na prison le col à 15 là ya nini ya parquet général Matete faut qu'on ait ça ba juge wana soki prochainement parce que ça des relance je suis au courant soki a boy ko kende bazwa ka mako paf résidence surveillée makala allez yo sikoyo oche directeur du cabinet na yo parce que yo zawana jour okotinda okolongola kamere okomona ba dossier mususu étranger yo mona yango te ye a signé yango attaque direcable ekenda ba contrat ekenda ye mta signé yo yebi na yango te alors pour siko découvrir yango na zo banga bakanga yete sinon te ba secret o bibelé yango no moni Kabila ay ko vanda siko na GLM qui était ce qui a boté longa Chilombo ka boté longa Chilombo mais Chilombo le coup déjà président bako longa ka ndengona te non bako longa ka ndengona te il faut peut-être yebana ki bazo longa prendre les kamonini 5 ans coup d'état est interdit coup d'état est interdit bazo longa ba moyenne bako longa mais coup d'état est interdit parce que d'après bango au passé na élection le coup au passé na élection bilan na yo ya une année et ça zéro. Bilan na yo ya une année criminel. Au sein de côté. Yo banda okanga bango, banda obwaka bango malembe. Bon tout à l'heure. Alors na invité sur na kochela bino selo mususu awa pour minute bezo kende. Oui, yango yo. Nous l'avons nous-mêmes pratiqué au Congo. Vous vous rappelez? Lorsque nous colonisions ce pays et que nous coupions les mains des Congolais qui refusaient de travailler comme des esclaves pour enrichir notre pays et son roi. Mais bien entendu, hors de question de reconnaître les méfaits et les génocides commis au Congo. On préfère dire que nous y avons apporté la civilisation
Voilà. Alors, bandeko, na bossa na kolobele au monde ba conseiller ya Chilombo. Boye bake téléphone ya Chilombo ezana kati ya conférence ya monde ya ténèbres. Nazolo ba meta musala nzambe. Téléphone ya Chilombo ezana conférence mutazo surveiller au kanambe na caméra. Donc yo tango zo loba obengi Chilombo obani ko pesa ye ba idée bazui kombo na yo batiango na liste ya bato bako empoisonner nde basalaka soki Gilbert a bengi Chilombo abani ko expliquer ye bato oyo ba mona passe na IDPS bazana po bazana ba poste te ba yoka ye bon problème ya te tokota la siko. Donc bino il faut que ça la tout caméra à longwa po bokuta na kana Chilombo caméra à longwa pona bokuta na kana Chilombo soki caméra zate boko kufa bino nyonso. C'est le moment nga za musala nzambe nazo ko yebisa bino nazo zo ba risque ya ko yebisa bino likambo oyo téléphone ya Chilombo oyo eza secret ezate moi sina ye aza complice moi sina ye aza pona Chilombo te moi sina aza complice biloko tu wana suba kokiete akokufela na kata ndako Chilombo. Alors biso tozo baka lero yo poma be eyela eti siko bino baluba olebo telema bo encourager biso bo telema bo encourager pe Chilombo rien. Viso to préféré kutu Chilombo azwa pouvoir wana ninga malamu ke barwandais. Pour soka zio na ninga malamu wana siko to vana kati ya mesa to yeba nini to sala pona mboka na biso. Donc délivrance ya mboka oya biso ezana maboka Chilombo. Ezana maboka mutu suste. Délivrance na biso ndeko ezana maboko ya Chilombo. Alo bandeko nanga natiki bino tozo kutana lobby ou bien lobby wana nzambe apambola bino. Merci bandeko na kotanga be ba commentaire na bino ba idée na bino pe na exploiter kango parce que la plupart bino tshaka ba commentaire boza batu mo botangi boza batu mo bo raisonnaka donc na exploiter pe moko biloko bino ko makanza nzambe apambola bino. Merci.